Bonjour, docteur. Voilà, docteur Yéyo, docteur Kitimi, docteur Babi, yo gagné vie yo. Na makambo yo moko yebi expliquer biso non. Est-ce que ba produit au teka kezaka penza vrai ezaka originaux? Ouais, bana poto mbote na bino mingi, bana poto docteur Kitimi wana. Tatanga te aganya vie na soka. Donc deux fois te nanga na réparer ba goro do solution c'est pas Kitimi wana. Mutatika libolo na défaut. Donc deux fois. O tika libolo na défaut. Tika libolo na défaut. Na do ba do libolo na défaut. Voilà, merci beaucoup pour excuser Ngai. Nga moko tuko témoin na isaki na moïdi bani moi plan moi ni mais mutu vraiment a misala ke yititi. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup à ton mon frère. Tous en nous va tous continuer. Alors, yebisa biso baki c'est ça ndenge. Bon, bana poto na biso bino bana lelo boy bakakeli kata goro na mukongo mundela longa te bamelaka bokoko soka na mukongo mundela tika kolonga ngote bamelaka bokoko nayebi ke bino mingi na poto kuna malili ya poto bagoro esala AVC to bakayu eleki mingi donc solution ezali fomelaka bokoko o hémorroïde ko ridiculiser goro esali AVC elali tu payes la chambre 20 €, au betika kumoko manque à gagner. Donc il faut au bon ça corona. On a ça bâti ça c'est que ça wana. Voilà tout ça bâti déjà biso. Voilà siko et ça la marangenge nini ya bâti ça yo mo muto sala ka. Ouais ngai moko na kende mboka na kende na village. Donc na kende mboka wala na sema yo mingi donc na kende mboka moko za banzete donc ça qui ça sika na sali na za na na peine capitale. Qui c'est comme dans peine capitale. Voilà pour ça na voilà. Oh kanga lisoko fermer les fesses. Donc au kenda poto kala depuis Zaïre au bakakate lisoko comme pour les fermer les fesses en haut. Donc kanga lisoko ya kobaka. Babaka kango sensina mafuta mbila okotisa ngo na nzela lisoko. Donc fermer les fesses. Eza pona basi na mibali. On va fermer les fesses eza pona hémorroïde ata mwasi ata mobali. Il faut bakaka. So lisoko eza pour hémorroïde fungula ka mobali lisoko. So fungulo lisoko. Voyez gore tele mabieta mona gore kondi. Bon na mwasi fungula ka libolo. Omona bazo si bazo pete mitinga. Donc elenga libolo esati bakoboya même pas la hémorroïde so lisoko eza polele makamto il faut fermer les fesses kanga lisoko kanga lisoko OK voilà pas oyo zesu nako baka pe yo na banki yo ezati ngelenga isingologi ya bokoko nako baka yo baka ngasundeni dote oyo moi c'est faux bon ça merci beaucoup toso la masolo toso masolo ya bakisi oso sala ya ngai te pardon ami internet bo comprendre et puis na peine capitale donc peine capitale donc mort subite donc voilà likatanga lokola lidengeka donc peine capitale peine capitale donc mort subite sikoyo ese makambo ozosala ozoboma couple to ozobomisa mama likata na mukongo mundela longa te bamelaka bokoko faut ça que naturel oza bokoko na biso naza pe na levire ya goro levire ya komase goro ozopeka goro eya mulai munene 23 cm abe yango levire ya likata donc soko ozwi yango meme yo moko osantire bo yale ligedela ye voilà ngai te s'il te plaît osala yango bon tout solola OK sikoyo vi na yo toyokaki oganya vi na oganya vi na ondeli s'il te plaît kobouger caméra bite bon natanga na nga te na double na premier primaire mais lelo nazwi vi na nga na soka eza elonga te fo natatola monene na nzambe donc natanga te nasoka na premier primaire elongaki tingitingi nazwa vi na nga na soka nazwa vi na soka mpo nasomba lopango na kaka na soka soka efuta ngai mpo na goro kaka natanga te on va retrouver la licenciée. Azolela soka mutatanga te. Si c'est maïle nous abisila. Tu sais au ligne il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de titre fait. Oh je suis licencié, je suis ministre, la mbete za la te. La mbete mutapusu na ministre bazaiko. Moi ça a besoin de mbongo na ote, a besoin de soka. La mbete soka de moko. Évangile selon mo kitini. Assassin de femmes, guérisseur des hommes. Zanga mbongo zala la gora vie, gore ko fungolo ba relation. Le goro c'est la vie. Et puis la voiture du sous est là au moment et là au moment où ils sont mères on y a été au cadre à Bakumza on y a été mère à Bakumza et si ça reste mal à Libolo faut pas pousser ça là
okati bakunza komi lokola ngulu bapalola fo bakunza ezala sisaka bota libolo olinga mera kata bakunza te docteur kitingitingi nazangi makambo oloba parce que oyo ozoloba nayebi te eza évangile selon yo évangile selon kitingitingi donc mokonzi ya mbeki oza nde soka eza fonction na yo te eza grade na yo te eza mosala osala te mbeki oza nde ngoro sikoyo mama lopango bosuki ne wapi mama lopango aza su na zemi donc asengi bis donc azwaki su zemi donc mama lopango na minute aza asengi zemi ya 3 mois donc bino bana poto numéro de 089 60 50 869 089 60 50 869 docteur Kitingi ça va bien beaucoup ça va bien yango na tuni awa yo moko zozongaka mboka kokende kozwa biloko oyo est-ce que ozomeka ngo mpe na bato mosusu apart yo moko bakobai ndenge baza quand même star naza na plus de millions de vies na YouTube est-ce que biloko ezosala simba sentir donc Simba Bolo. Olipenda moto pelado. Penda moto. Et puis nazo battre le record à CAF dans le monde. Mais docteur, on beta iner bita na CAF. Mais la pété mukinza, mais ça na na saka. Obi li boleza na face ya mabere, mais c'est le logo nzamba sale le grand. Ko sise. Nyoso na ko sise. Merci beaucoup, docteur. Alors, là, c'est pas un problème. Rapide, pas reconnu par vous, rapide, pas. Donc, est-ce que la Nayeba, tout ça, va pour ça, pour soyer, quand même, la docteur, la star. Je suis au pays de numéro 089 60 50 860. Docteur Ginting, numéro pas son secret. Numéro. Si tu sais que moi je veux dire c'est un secret. On doit comme ça corona et ça il y a AVC. Faire un secret dans boxing go ben to vous dire comment la pression bureau. Voilà, merci beaucoup docteur. Et puis il y a un raté. Ce que raté même corona prière. Dernière chance. Des fois les gars pas qui tu comprends le niveau c'est ça. Mais il preuve, il faut aussi me sentir. Il faut sentir. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Un mot comme ça, il y a pas en fait pour la Paris, Londres, Angola, Luanda, Brazza, Pointe-Noire, Afrique du Sud, Capton, la Jobour Mingi, Paris et Belé, donc, Montréal, Canada, États-Unis, Dallas, Atlanta, Nies Nangaï, Davinam, Mbako, la personne Mokamiki, Davinam Mbako, c'est la mort de notre docteur qui voilà, merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous sommes, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Voilà, là c'était docteur Kitingi, voilà, réparateur, il y a réparateur, il y a 7. Merci beaucoup. Le problème, nous avons un problème. Merci beaucoup. Voilà, j'étais en train de dire que nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Quant à moi, je vous dis, restez-y branchés sur le www.congolengi-.com. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Je profite aussi de cette occasion de dire un grand merci aux amis des Raffines Toumba sur WhatsApp, à monsieur Claude Zola et pourquoi pas à Jimmy. Je vois Serge Toumba depuis Bouchipaï. Voilà, Cédric Kanza aussi, Cédric Kanza. Et puis Geneviève, voilà, Geneviève aussi, je te salue. Voilà, et puis Maïs, tout le monde, de gros bisous à vous et portez-vous bien, bisous, bye. Amour, s'il te plaît. Ouais, docteur Ginting, je vous aime beaucoup. Vous avez vu, vous avez